Bonjour, 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 mbote, mbote, mingi na bine nyesi tuba bolinga kama maman Eliane Nitu. Na pesi mino ba mbote, ba ebo ma vipi mko wazima, est-ce que vous allez bien? Bonne bine ba ndeko nanga, est-ce que vous allez bien? Est-ce que santé ça va? Tout va bien? Ah, na linga ko ba soki ba linga nga soki baza malamu esala nga. Est-ce que ngoma kasi, je te fais de gros bisous. Olga Swena kamata ba bisous na yango wana. Ba bisous mingi na bien surtout ba bolinga maman Eliane Nitu, j'espère que vous allez malamu. De mon côté, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Alors, en fait, moi, ça va si vous allez bien. Boka mataba bisu na bino euti epa ya deuxième maman na bino maman Eliane Nitu. Voilà. Na to solo la ndenge to mesena ko so ngai na bino na ebisa bino ke eza na tango mama ya kai moko pesa bino conseil mais eza na tango bato ba ko se plaindre que ah maman Eliane Nitu tala na likambo maman notre deuxième maman. Tala la personne à likambo oui que maman Eliane Nitu na sala ba personne na mingi sur le mariage. Du vrai, du vécu, ma kamba famille, on est au solar à Nakati ya chaîne, monsieur Eliane Nitu TV. Si vous avez abonné, vous pouvez s'abonner à Eliane Nitu TV après avoir s'abonné. Activez la cloche de notification pour que vous ayez notifié à chaque fois qu'il y a un monsieur Sika et que vous avez Nakati ya chaîne. Alors, les autres qui sont solo là, ils ont kamba plainte. Ils ont kamba plainte, les autres qui sont solo, les plaintes, c'est ça. Quand bande koninga batala kabaika batala be monsieur na nanu moi maya. Pour monter mais qui tangana malamu. Nep sabino zalaka basi mto benga kate mibali pe babenga ka. Aza mibali penza bavanda katala ka no sozo taleska mama ile émission ekoti lelo. Mama ni tulelo lobini, mama ni tulelo alambini, mama ni tulelo asalini ezo sala nga pese ngo bandi konanga parce que quand nous parlons du mariage, mariage ezali moi si na mobile, eza genre théo ba genre arrêté, au moins ça mbali babala na été biso ezali moi si na mobile, on dit to bengi mariage. Tant que ça, ma mariage, j'ai le camo, moi, c'est moi, c'est babala la tête, mobile n'ambali babala la tête, j'ai le camo, ya moi, si, na mobile, on est to bengi libala, et on est to bengi mariage. Voilà. Et le retour solo, lelo, ezanini, et le on a aussi un ezanini, li cambo, ezaboué. De comment mobile a benga pour ebisanga que maman Eliane Nitu, na bengi pour na ebisa yo mo mke pour yo li na kolobela mi makaba mabala, mambo mabala, maman Nitu. To solo la na mwandambo. Mais on peut ce rapport. Ah papa, on peut ce rapport n'est pas rapport et bien ça mon thème hein son tabio na bien ka pour ça après c'est tout ngana na muto na le kamwe so na so sikote na so après na le kamwa tamkete so za le kamwe so nga yebisa nga so mo na yebisa sima na yebisa sima na linga kangwa tamkete na yebisa ka sima ate wana linga ate so za le kamlo bana nga mbala moko Même si on a un oeil, si mon bête s'en a ça j'aime pas pardon. Donc comment on bat la santé, hein? On bat la santé, santé non se battre on te montre battre la santé. Azate il faut battre la santé na yo. Alors de quoi mon bala et bisinga que maman ndenge na zaboe na za vraiment marié penzo répéter na mosapi. Na sala libala nyonso penzo ba libala bala moi si na famille. Bala moi si na l'état. Et les causes de bénédiction et surtout maman ni tout ça là. Mais celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Moi j'ai trouvé le malheur. Ah papa, tu as trouvé le malheur comment ça? Bible lobby, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Toi tu as trouvé le malheur. La Bible maman. Exemple ya minimi balé le bagne surtout malamuté. Bible fait préciser que celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Yango préciser te le bikaka. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ce n'est pas toutes les femmes qui ramènent le bonheur. Oh yanga il présente na bala maman Jézabel. Oh yanga memela ngande malheur. Ngana lobi nini? Malheur nini oh ya memela bi maman Eliane. Moi si avana bala ye nazaki na ba ami na nga malamu. Baninga na nga tozaki malamu. Na ba o na kutela na bango na poto. Na ba o tokola na bango. Tango libala to bengisaka famille, to bengisaka ba ami, to bengisaka bato nyonso. Bandeko nanga utobota mina bango mama ni totoza batu yo yebi kande toza na mutu soko za nkati ndako libala soko za na mwasi to tonga kape ba famille ngabi to tonga kape ko omona par exemple kona bo vandeli famille na yo moko zo tonga famille na yo pa mobali na yo omona tonga pe famille pa mobali pe chama commentaire ka moi mke moi pe mobali moi c'est lequel ya tonga pe famille pa ya mwasi ezala ka mutu bata ata ba pasteur basala kango ezala ka kotonga wana ezala kanango ezanga kate moi c'est ça kate ndoka libala biki makamwana ezanga kate makamwana ezalaka tout le monde le sait abi maman Nitu na seli mo si confiance ndenge ezalaka
to lo baka ko solo to ko benga ko tonga tera ko solo mo samba li bozo solo la ndenge zala ka mo camarade na nga wana tala ko to camarade na nga wana tala ko to yebo tala yebo o mo camarade na nga wana mo na famille o mo cousine na mona noko na biso mo to banda ko kola bango bazaka lo lendo makasi bazaka saka bango nde bazaka bozui melelo na poto nga mona poto mutaliboso nga mona poto mutaliboso famille na biso to ya poto bango babandi ya ka lelo na lobi kaka et pourtant tant tozokola bango bazaka lo lendo papa bango azaka na mbongo biso kutu mama bana kende osenga biloko lie pana kaka ndenge ezalaka mama Eliane nazo tonga mama ni to benga ko tonga to ko solanga habité so boso lisolo ya mutu na absence na place mutu azate ba benga ngo ko tonga ba benga ngo ko sola te so lisolo ya mutu il faut so lisolo na place mo azali soki mutu azate ba benga ngo kaka ko tonga bi mama ni to benga ngo ko tonga ndeto banda ko so na mwa singa na zolo ba ye pa zo betela nga pe ba kote na ye pa zo betela nga ya amoni nga ipe tala nga pe boye tala pe famille na biso boye tala baninga na nga boye ezala ngo normal ndenge zalaka na kati ya ndako alibala so vandi masolo ko bete sili boko boche bato na mesa bobandi beta masolo na bango ezala ngo normal depuis la nuit de temps ça toujours été comme ça alors maman ni tungai moi si ndenge na betela ki boye masolo maman na ngande to betela masolo sans arrière penser que lobby masolo ko memisanga ngambo oyebi ke maman Eliane to soni ka na moi si ndenge zalaka boye ko sona ka ndeza ko sona ka ke to soni na moi si ko penza ke oui ndenge to soni boye penza to ko penza pena to ka bwana kaka moi ça zangi maîtrise maman Eliane moi ça kamati bandi ko benga makambo ngana to bandaki ko solola ngabi lo baba bande ko tonga lo bika ndo lo beto bande ko tonga moi ça bengi ba camarade na ngai banda ko ebisa bango yebi kutu camarade na ota loba na ngabo loba nyoso na loba akoti na famille yebi kutu azo salango sans savoir que lobby tokoki ko bongisa ka ko swana na kati ya ndako ndenge ezalaka mama Eliane na yebisio moi si loba na ba camarade loba alongo na ba camarade ke na famille loba moi ça bimisi makambo surtout na poisa mama Eliane ngane kana kata ko swana ndeto zaki to swana na ngana yebi teke muto to swana na ebo ya sasa nini assez à bombarder kuna sa bominga sans le savoir que muto sa bombarder muto sa baby singa na yebite ninge zalaka ko benga camarade ya mona téléphone te obenga oyo liko ya mona téléphone te obenga liko ya mona téléphone te nzoka ndenge mo sa benga ki bango wana bango pe ba benga ni omoni makambo mas na salite tala ko tu Didier nenga solo na mwasi na ye webi likambo boy Didier bon menga ipe pareil mwasi na ye pa bengi nga famille pai bakuza babandi ko benga avandisi mwasi mama oyo ndenge ni makambo nga no to solo na kati ya ndako libala okeko bimisa ngo libanda na bimisa ngo na nko yo kanisa kinini boye na nga pena bimisa ya famille ngo famille na nga bayebi ke na nga songi ato bimisa ya famille na nga sala ngo eloko te yo nde mutu bamona koza mutu malamu yo nde bamona koza musantu yo nde bamona koza la ka sans tâche yango na bimisi makambo na yo nga kutu famille na nga yebi ke na nga songi nga na nga mbo akata singa na nga mbo akata singa cha mutu bakata nga kuta to lobi na famille na nga ko sala eloko te po ba yebi ke na zala bongo yo nde famille na ba yebi te ko tongaka bakamwa abi me mama nanda kwa libala ezalaka bongo mosambali bavandaka basololaka batongaka na bango ya sikeza te za makambo ezalaka depuis la nuit de temps makambo ezalaka nango donc maman Eliane tu na yebisio soki na yebisio ke na minute yo ngana mwasi to kabwane nga biloko kabwe mino ngana ba dega pe mususu mama ezalaki mwasi mbalinga reproche te soko saleka reproche so memi ngambu alinga kate malamu ya reprocher mais yo soko reprocher mama o memi ngambu dona minute ngana mwasi toza ya kokabona siko mwasi abona sala na nini abomelinga ba relation mama ba camarade nanga dernièrement kutu camarade nanga mwasi kina matanga mama ile no yebi ke na kena matanga na pesi moninga nanga loboko moninga nanga boko zo mbote nanga moninga nanga mo akufela parmi ba camarade ya kende ko funda nga wana na tongaki moninga akufela kena ke matanga na pesa loboko moninga boko zo loboko mama Eliane mwasi ndenge nisko faimo mbeba ke mwasi na zaka sungi en tout cas ngana ipenza libala esili
abi maman nazo ko soto libala esili na lingi lisusu te moi ça détruire ngai o nga nazalaki na yaza Jezabel ayaki nde ko détruire vie na nga mama ba cousin na ba cousine nyonso tu abebiseli nga ba ami d'enfance abebisi ba ami na nga to abebiseli nga nyonso moi ça bon na ko continue ko vanda na ete mama ta yo moko o ya salinga boye eloko ni ezangi so abomi nga déjà ayiko lukela nga malheur na kati ya bomo na nga eloko ni tikali soka atu banga kambeli na kufa to pesa nga poison na kufa iloko ni yesu onga na kozana mwasi ya boy yango na opesa conseil na bino basi atape mibale makambo nyonso to eza ya koloba te bandeko parce que mwasi awutaka kote na ye na éducation na ye mobali po ye na éducation na yo tala yo mobali oza moto kobata lolemo oa moto kobomba na yo makambo mais tala mwasi bosolo na za moto kobomba makambo te abimisi nyonso na poisa il faut mwasi faut koyeba balobi te ke kosona nyonso to ememaka kaka na divorce non kosona nyonso tout ende ememaka libala na divorce bokoki kodiscute na mobali bokoki kozala ba incompréhension bokoki kosilikana une semaine mpe booloba na te ezalaka nango bosali mpe une semaine booloba na te ezalaka nango na bato baza mur te bato oyo mituna baona na ekole te basala ba une semaine baoloba na te or ke bible ebeli na biso ke butu ekuta bino na kanda te mais bato oyo bazana na connaissance te basala mpe ba une semaine balobani te ennemi na bango esali mpe 2 mois ennemi esali mpe 1 mois il faut vandisa bango po baya koyokana wana tobengi bato baza nano mur te mitu na bango eza nano ya kokola te bango nde base comportaka ndenge wana bato baza mitu ya kokola bosoni na 15h na 22h avant bomata na chambre avant bokota chambre bolala bosengani babolimbisi bosime na maboko bosambeli bolali na bino ata mpe so bosambeli te po couple nyonso to esambelaka ensemble te ata mpe bosambeli te ka mama namona asalaki mabe osilikaki limbisanga yo pe mama papa na limbisi ta c'est comme ça la vie il faut qu'on simplifier vie siko libale kabonika likolo ya mwasi songi epanza makita mobala alobi na koko supporter te mama abebiselinga na kati ya famille nanga abebiselinga na ba ami nanga nini so etikali ka simba musala iloko etikali ka abebisa musala nanga mama pa ina salaka iloko etikali ka yango wana donc nengene bino kaka bato yo bozaka na maka koloba mingi eza mabe soko vandi na moninga bosololaki botongaki famille na ye bomba yango kaka na kati ya motema bomba yango ata boswani okobimisa yango pourquoi oza ntina kobimisa te poko swani eyaka mpe elekaka soki boswani na mutu ata boyebani basekele bomba basekele kobimisa na yo te po lobi na bibi bokoyokana soki boyokani eke basekele na bino bobombaki yango mokolo bokoyokana bokomona ete relation na bino nyonso ekozonga nango bien normal bokozongisa compteur à 0 ndenge relation ezalaki mais soki bozaki boswanaki bobimisi basekret oyo abimisi basekret oyo abimisi basekret là ça veut dire que ata bozongani bokoma na méfiance mutu azo na confiance ya moninga azate et puis so bozongani bokozonga na likolo ya mbebo bokozonga so na kati ya motema te e kozala ka likolo ya mbebo bokozo na motema te pona nini po bosi bobimisi bosoto na bino libanda soki bosoto se bimi libanda kozongana ekoma ya hypocrisie mobala lobi na boyi mama na boyi ye na boyi mwasi na boyi na lingi lisusu te na boyi penza po mwasi songi ya boyi abebiselinga na famille nanga abebiselinga na ba ami nanga ye na bali ekobala kutinga na libota na ngai akutinga na ba ami nanga mais ayeko bebisela ngai ba relation mama na boyi botala eloko ebomi libala songi tuba songo tobo il faut koyeba kobatela munoko bandeko yeba kobatela munoko mobali pe kotonga pe so famille na ba nano botongi te kotonga so famille na yo epa ya mwasi te kande na lobi mutu na mutazana éducation na ye bandeko nanga mutu na mutazana éducation na ye mutu na mutazana comportement na ye mutu na mutazana comportement na ye nena se comportaka bato musu baza ba hypocrite akobomba jeune yo koyeba ete azoso yo muke mukola ko tuba opota munene ndo koyeba ki ande boye botala mobali a regretter abi mama on a blaki ande Jezabel c'est mère de trouble Jezabel nde onga na balaki aboyi mwasi abi mama na kozongela ete mama na boyi elle a détruit ma vie na lingita détruit vie na nga j'ai la haine contre elle nazana haine quand je pense que famille na ngai balingo sentir nga lisute tokomika likolo ba amina nga tozolo bana susu te église pa ete banda ko kine na kima église moi ça sambu sanga na église nyonso do ye mo na discussion fa yakolo ba makamno sele kana ndako église kutu na kima na kenda so église te mama likolo mwasi na kima na église kaka pona mwasi
na kima nakenda sute parce que akenda ko tonga nga na église tongi nga na église mama. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou, toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, le Bokoya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolika Kalelo. La Providence, Pilokoya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Moi si il faut yeba ke soko bali mobali nda komi kabarani no ya liboso. Mobali pe soko bali mwasi nda koma amina ya liboso. Yango makambo ebele ko mona ka mobali lo sona mutu musa préfère sona mwasi na po ekotikala entre bango mibale. Mibali mingi ba kana bango bilobalo batia bilobalo ba pe bazali me basi nde balekisaka. Sikoyo mwasi sikoyo za ozotala ngai. Libala yango ane kufi. Nda kupeza kina komba mobali. Obimi na ndako mobali abibima na ndako nanga kende obimi okei siko yebisa ngai kaka pona songi libale kufata pona adultère mais pona songi te libale kufata pona adultère mais songi te songi ebomi libala maloba mabe Bible lobi avant ko loba tourner le mona ona 7 fois avant loba songi ebomi libala nana yemba nzembo nani Pongo Love songi baninga botika eboma mabala mingi na Kinshasa basi metere etonda pona yango bomoke bayimbi bakosaka te songi eboma mabala tala ye moko bomi libala na ye Bible lobi une femme sage bâtit sa maison une femme insensée la renverse par ses propres mains toi-même tu as renversé ta maison a renversé ndako na yo libala ekufi okeyit lobi tango mona mobala na zu mwasi obande obunda na bunda libala ngai na bunda okobundela libala o wapi oyo yoza Jezabel mwasa koza Jezabel te mwasa kokoza la vachité mwasa malamu azali Esther reine Esther yende mwasa malonga yende mwasa malamu Bible kumisa la reine Esther mwasa malamu ye wana bakote ya bino ndenge nini bandeko nini bakoyebisa bino est-ce que ba émission bandi lelo ebandi lelo yakopesa conseil ya koyeba nini avala ndako libala yo koti libala oki kopanza nde famille ya bato yo koti libala oki kopanza mobali na bandeko na ye yo koti libala oki kopanza mobali na bakamarade na ye bato yo kutaki na bango oki kopanza ozalata panza bongo ozalata mwasi malamu oki kopanza oza mwasi mabe eza malamu te bandeko eza bien ta mukete ya soni so mutu atuni libala ne kufa poane o libala ngeko zala pe na courage ya kopisa pe batuke libala ngeko kufa pona songi libala ngeko kufa pona panzaka mobali nanga na bandeko na ye libala ngeko kufa pona panzaka mobali nanga na bakamarade na ye zala pe na courage koloba bongo kokosela moninga makambo te po moninga botonga kibile mibale na ndenge bopanzani oyo yo yebise pona famille na yo alobi na ye ta bombi po ye mutu neze ya kokola alobi yango ta bombi na ye abina ko se comporter lokwa ayete alobi te abombi tala soni oyo zapenzo lali na butu obandi kotanga ba plafond pongi katani anga libala na ngai na 4h du matin mobala za bano baluka na mwa boye atuti na mwa mopende boyoki mwa bisengo mokili bo sepeli o se détendre ye pas se détendre hiver pe yango ki banda nana ko tuto sona mopende azate
nana ko tuto na mupende nana ko simba wana nyonyo aza te na minute likola buzoba likola songi pe zanga tina posolo likamuna moninga bomba yango okende ko bango pona nini pourquoi il faut le bailler surtout na ya mobali na yo pourquoi kendo beta masolo nyo surtout mobali abetela ko beta pourquoi c'est comme on résultat nango divorce résultat songi divorce assumé tango poser ba acte il faut ça nini il faut yo moko o assumer yango mokolo ko mona mobali azu mwasi ko kendo bundisa mwasi wana te ko banda te mobali na ngai mobali ko kendo bundisa te o mobali na nga ko kendo bunda na ote mama wa yo libalo bomina buzoba bondela makasi chama bolongo na se bondela penza ko bondela sala effort po motema mobali sa nini elemba motema bole elemba po alobi penza da boy mama na lingite nenga ka kende libela aza mobali na oyo mo aboza Jezabel akina vile ngapona ko détruire bino bozo saka na soki muto avandi boy ba bisi ko yebi tala ko tunde ko na lobabo epona yo muto avandi andeko na ngai alobabo epona nga epuis ko loba mpona mwasi na ye basekele ya famille mobali apesa o nyonso obimisi ndeko boyebi ke pota oyo ekota na kati ya mitema ndenge ozokisi mitema ya bandeko na ye ndenge ozokisi mitema bakamarade boyebi te kamarade eleka po bondeko epuis ndeko ezaka bobote matata mo mama moko te ndeko ezaka makila te ndeko eza moto bosa koyokana ne malamu na ntango apasi na ntango bisengo yo wana nde akomaka ndeko na yo baninga bazalaka malamu lelo baninga baboyi moninga na bango master wana penza nzoka nde makambo na nga soto akenda koyebisa ngo mwasi na ye oke kofunda quel motema mabe quel kilo ya kozwa makambo minene na songi oyo mobali ayebisa okende koyebisa na bakamarade na ye oyo mobali ayebisa okende koyebisa na famille na ye libala pe kufaka te libala pe kiyo sala makasi po libala esa nini ezonga mate ezongi confiance oza susu te pa ebala pesa confiance akoza siko na méfiance omoni siko résultat nango place eza mabe pa mobala pesa confiance siko akokoma na méfiance libala eza na méfiance eza su libala ya kitoko te ekomi libala tindika chakal ekomi libala lelo na lobi ozoyeba te ekokufa lundi to ekokufa mardi ekokufa mercredi to ekokufa jeudi. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusakuma. Nzamba nibesheni bana betu. Bon, c'est ba gros bisous. Bonne journée. Bye bye.